Saint-Esprit, inonde nos cœurs. À toi nous avons la paix, le bonheur. Saint-Esprit, inonde nos cœurs. Inonde nos cœurs. Cher Saint-Esprit.
euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Verherrlicht ist Gott in der Höhe, auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade. Amen. Acclamons l'Éternel des armées. Toyoki awa ndenge balobi na biso na allemand, na français balobi: un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit: soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tous les peuples. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Acclamons l'Éternel des armées. Balobi ete ange ya tambolaki, ange ya kendeki esika ba Marie bazalaki na Joseph, ete Joseph asaki nini ye pe abangaki. Mais ange wana alobaki na Joseph kobanga te. Pourquoi Joseph abangaki? Joseph abangaki pona nini? Ataliki abi moi si on a zana e fiancé. Mais ndenge toza na e fiancé, ndenge ni aza na zemi. Akoza na zemi te. Bon, loko azaki muto alingaki nzambe, muto abande kotambola pe na kobanga nzambe, alingaki te asala ngo ndenge lelo biso tosalaka. L'air na romona ke fiancé na nga wana oyo kutu nga nayebi ke selo Bible ndenge lingelaka tango za fiancé eza bato moko te ke boko sanga na boyeba na nzoto te. Na selo biblique, selo Bible, selo nzambe ndenge lingelaka ezalaka bongo. Yango mona rezaka soki mutu wana emso azaki na maladi na ye ayaki kaka penza pe mission pa bebisa yo okomona akoumela pete akoluka ke na ye omondo evitaka makambo ebele eyakaka maladi te me milimo kaka osusu kwa ya bafamille tozaka nango po mutu tango bosangai na ye bokomi nzoto moko. Donc tosaka transformation ya bamilimo wana kuna soka azaki na babilimo ne mabe eyepe pai na yo. Donc bato musu ba adoptera na bango ko adopter milimo oye wuti kutu na kati ya famille na yete, peut-être asangana kina mbali moko azaki mutu amvute, peut-être asangana kina mwasi moko azaki de mutu amvute, envoûtement pe zu mutu wana. Yango moni ke Bible to nzambe na biso alingaka na biloko wana te avant mariage. Pona nini tawana bozo kendene na kobondela mais lelo selon mokilio akaka azayuma o azaboy naza yuma te nazo banga nde masia nazo sala nde o likambo masia alingi yango ndenge ezalelaka bongo. Ekutama pe na ba exemple ebele mwana mobali moko azaka na fiancé na ye nzoka tata na ye lisusu azaki mutema mabe abandaka kosepela susu na mwana wana tellement ye aza tata mobimba azala bambongo ebele mwana wana alandi mbongo na ye ntango bapesaka ye bambongo na ye mwana wana ye azondima nzoka abimaka na tata. Mais mwana azaki na conseil kaka o ndenge tozwaka na kati église ndenge pe kaka bapara musu kaka ndenge toteyaka bana pe na kati ya bandako mwana wana bandaki kosalela yango ayebi ke te ngai ndenge na yebi lokola naza fiancé donc tokoki kokende te banzoto. Mwana jeune garçon abandaki ne komibatela abandaki koloba ne kaka non ti mukona kobala ona honore yo ekozala malamu. Eyaki kokoma pe boye ye oyo mwana wana nzoka azaka na maladi na ye ali maladi yango nzoka apesaki oyo ezaki bokilo akomaki deja na maladi ya sida. Jeune garçon ayebaki na ye pete bafandaka bafanda mbala moko kaka maladi eye kobima mwana mwasi na ye kobela makasi sango ye o azana sida. Azana sida mama wana komolela mwana ye nzambe mwana ngai eske obande kolanda batoli na banda kopesa yo yabi mama papa ya zalaki na nte papa tanga ye azoka mama na mwana le bazosola mwana na habité en tout cas mama ko banga na yo te nga penza en tout cas eloko moko te ba moko tata ya bande kolela nini nga na ko me ozolela nini te nga pe na lingaki ye omon
donc sikoyo obebisi nga susu na nga mama lisusu omoni donc ozomona ke evitaka makambo ebele marke na ki jeunesse tomonaka yango ke aza yuma aza boye eza likambo ya yuma te me eza likambo nde ya kotambola na kobanga nzambe elingi koloba nango te ke soki ozwi basi ozwi mibali ozokendekende nde oza jo non yo moko kutu moto ozosisa makasi no ya nzoto okoyeba kobala sikoyo mwasi na kati ya ndako ale ozokoka ye lisusu te okoyeba kobala mobali no na kati ya ndako ale badésir nyonso esila nzoka nyonso so sisaki yango libanda peut-être ancienne wana atikelaki yo milimo amemaki nyonso ya yo vraiment eza mpenza important bongo Joseph amonaki kabi te nga mwasi ofo natika ye me alingi kosala yango te ndenge biso tosalelaka ndenge nifo nalinga nayokise soni moni mwasi o aza ndumba omoni mwasi o ok ayebi ke banda bimaka na mwasi na ye obie banda alinga fiancé na ye ayebi bien ke mwasi oyo azalaka nde mobulu te ya des fois tolukaka mpe kobebisa bamabala to kobatire libala tolingaka kobebisa yango na ndenge ebele mosusu omona aza jaloux na yo akoya komemilo kaka sangwa likuta ya mwa mobali wana akoya komemilo mpe kaka sangwa likuta ya mwana mwasi wana yo otali bato peut-être otali ye kaka na kinzunzu na ye olobi te oyo aza mobulu biso tozalaki kinzunzu toyaki na mobulu te omona nga kinzunzu kuna soki olandi kinzunzu na nga ezalaki mobulu te mais moto akoki kokalifie yo bongo okomona mpe orate libala na yo obebisi libala mpona liba ye kokosa aza boye mais yo moko oyebi ke okanga ye na eloko te omona ye na eloko te osuspecta ye te meme ata na telefone donc yango ezalaka ke fo tolinga toyeba moto malamu yango moni Joseph nakanisi akotaki kati na ye bible ekomi nango te menge wana ngami nalobi sesir akotaki kati na ye aza nanu mondimi de azotala nanu mwasi oyo nayokela ye makambo oyo te me naboyi mpe nasambwisa ye alors natika na ngai ye na malembe nyonso kaka naloba kaka antuka mwa eza susu te toka mwana na biso kaka azalaki na bapense wana mpo babible ekoma yango mpo totangi yango te abande koluka arompre kifiançai wana secrètement donc na ndenge ya kimia na ndenge peut-être aloba kaka nakoya amoni mabala mosusu ekufelaka ndeni alobaka nakoya omona ye abengaka te ayaka te ti yo moko okobenga ye ozozwa ye te donc na secret mbala moka na kimia nyonso comprendre bi bongo oyo tozalaki bo tosolola tokosala boye mais sikoyo azosala ngo susu te boye ndenge nini ekomi kaka manèvre nabenge boye manèvre c'est ke alingi na ye susu nga te okomona moto azwi badisposition na ye mais makanisi nyonso wana Joseph azalaki nango na moto azokanisa ndenge na ndenge nde yango na ange abimelaki ye alobi Joseph kobanga te zwa mwasi na yo zwa fiancé na yo bokende na ye omoni fiancé na yo oyo azomema na kati na ye eza zemi ya molimo mosantu Joseph donc alengi kamata mwasi na yo mwana oyo akobota ayende po aya kobikisa mokili oyo acclamons l'Éternel des armées donc cet esprit a utilisaka moto alingaka moto ye mo pa poni biso moka moto jijaka wana alangwaka masanga wana kutotala ndenge alataka wana kutaza ndumba me nzambe akoki kokota mpe na kati ya ndumba wana autilize apesi mpe message okomona yo ntango kotala ye ndenge na ye olobi oyo message oyo ye moko kutu vi na ye oui bien si bible mpe lobi tozala exemplaire me nzambe na minute wana ntango aza na besoin bikisa oyo aza mwana ye bo amoni bato tu bazanaka baza bato ya mabe akolinga kaka akota mpo bapesa kaka message mpo na yo bika yango wana ezalaka biso nde fo tozala na matoi ya molimo so tozomona makambo na matoi ya molimo tobando koya te tobando koya mpe na erreur te soki tozotala na miso ya molimo tobando bunga te biso nde tokanga mpenza miso ya bonzoto yango omoni Paul ndenge bandaka koboma bato ndenge azalaka Saul eloko liboso nanu nde Yesu abengaki abomaki ye ezalaki miso sima baya kobondela mpo na ye miso efungwamaki donc miso ya nzoto ekufi akomi sikoyo na miso ya molimo akomi komonela sikoyo makambo na molimo nde ekozala malamu donc Saint-Esprit asalelaka moto alingaka ntina te eza na ntina
Marie aya lukaki te, mais Saint-Esprit ye moko ayaki na ye. Tout comme pe Saint-Esprit akoki koyepa ina, akoki koyepa ina, akoki koyepa ina nga ndenge alingeli. Ndenge ote Nzambe azosalela nga, yango pete ke ndenge Nzambe akosalela bino, msu Nzambe akosalela bino koleka kutu oya ngai. De ezo dépendre na Nzambe. Saint-Esprit akitaki ayebisi ye pe Joseph en tout cas adisikitaki nesu na mwasi na ete atunaki pe mituna te. Baloba azwa kaka mwasi na malembe asali nini azwi ye po balobi mwana wana azobota maza sauver ya ko sauver mokili mobimba. Sauver ango nde nani? Eza nde Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi pe Nzambe wana alataki nzoto akitaki wana eza na liboso na komi kitisa parce que aza Nzambe ndenge asalelaki mokili oyo alobi kaka mabele salama yo mabele bota nature yo likolo bota nature tomonaka sanza étoile tomonaka pe na sa awa bambisi mai bota tomonaka pe bambisi na kati ya bamai tout comme pas kwa koloba na ye pe mais te wana eza ba classe akotiaki biso ndenge alobaka ke tolanda ye oyo bakake tolanda ye oyo asalaki biso pe tolanda bapa na ye donc olata nzoto wana ezaka amikitisaki akoma pena na nzoto loko ya nga na yo babetaki ye bafingaki yango omoni ke na ekulusi ndenge balingaki babrise na bapaki wana alobi père okoki kolongola na yo coupe oyo te pamba te nzoto esalaki pasi. Donc akoma epena na nzoto anga na yo yango omoni abotamaki na nzoto ya Marie. Donc wana ezaka komikitisa. Donc nga na yo pe tozaka bata komikitisa ekozala malamu. Ndenge Bible elobi oyo amataka Nzambe akitisaka ye, mais oyo akitaka Nzambe asaka nini atombolaka ye. Donc Nzambe wana alataki nzoto amikitisaki. Et puis ayi kolobake mwana azobota makuna azande mokonzi pona kobikisa. Pourquoi yaki kobikisa po amona ki pasi ezalaki? Adana Eve bango déjà babebisaki. Normal ndengi tozalaki na plan Nzambe na kanti ba Jehova ngo po batambola kapenda su mingi te. Tango wana pendeza ki baza kotambola moi ka ba livre bazo lakso moni paradis na plan Nzambe ezaki paradis na paradis. Na plan Nzambe ezaki teke ba passe lelo wana kuna leki na mbongo wana kuna boy te donc itonga toza bomoko égalité do makambu nyonso malamu kolelo elinga ozana ngote ndenge tolelaka ndeko nanga kufie mama nanga kufie mwana nanga keye mobali nanga ezalaki te na plan Nzambe. Mais nyonso wana ekotaki pona nini? Pona lisumu. Do yango wana lisumu eza mabe. Lisumu eza mabe makasi. Ya muki eza te, ya munene eza te, nyonso eza masumu. Mais lelo oyo jeune soki bateye o te ngafona sepela na ki jeunesse nanga wana ezaki tango na bino. Mais tobosanaka ke makomi ekomi rachetons le temps quand les jours sont mauvais. Tobosanaka ke balobi tout est permis mais tout n'est pas utile. Boni ebele pe o eza pe ke ba manka misala na bango ba jeune wana surtout mona ba formation o mona ba manke yango selon na ndenge na ye po ndenge ya mutu mususu ya jeune mususu omona ye babengi e bandi donc be style nyonso eza te biso tolandaka donc bakobengo bandi or ke oza no bandi te obika te nga ki jeunesse na sepelika naza na style oyo ya ki jeunesse na sale style wana mais okota na famille mususu bamoni o bandi okende na pai mususu bamoni o bandi mais ki bandi ezate mais style na yo wana ndem teza komonisa ki bandi. Donc yango la babiloko wana nyonso photo lingaka toyebaka pe tokebaka kebaka nango tout est permis mais tout n'est pas utile. Oui, tokosala na biso, mais est-ce que zoko édifier? Balbi tout est permis, tout n'est pas utile. Bazongeli lisusu, tout est permis, mais tout ne édifie pas. C'est-à-dire, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Eza nangote nyonso sala. Balobi tout est permis, mais tout ne édifie pas. Donc balobi sala na yo, mais est-ce que bato bazo sepela nango? Est-ce que zoko édifier na nini? Ezoteya na nini? Ezoteya na eloko te. Donc tomoni ete Joseph azwaki mwasi na ye akendeki na ye mwana na pa botamaki
ye wana ayaki mpo ya kokufela biso mpo na nini masumu elekaki Adam na Eve babebisaki donc kibokonzi oyo tozalaki nango nyoka botolaki yango satan botolaki yango wana mpe nzambe atalaki ami non peuple nanga bakokufaka boye te tika nalata nzoto nakende mpo nakende kobikisa bango yango ndenge ayaki kokufela biso aye kaka mpo na mbala moko bible alobi akufi une seule fois donc akokufaka lisusu te yango sikoyo omoni aleluya sikoyo ekota oyo andimeli nga nde akokota bokonzi ya likolo apartir wana mpo aye kosala mosala na ye sikoyo fo amerite yango mpe ekokoma lwa sikoyo na esika wana oyo andimeli ye apesi ye pouvoir ya kobengana donc soki ondimeli na yo ye te oza no mpe na pouvoir te bonio mpe oyo eza ke andimelaki masiya nsima koma osala nye makambo mabe milimo mabe ntango yele ntango azobengana yango no de jésus alezokende nango te alomona kutu babeti ye donc yango wana nyonso wana ndenge nini wi tokosepela na biso etanke bajeune mais vi ke toza famille chrétienne et donc bana na nzambe tozokende oyoka liloba nzambe eza na makambo nyonso tu te oyo biso tokoki kosala pamba te eza nango utile yesu masiya abotami aye kobikisa nga na yo lelo oyo yango wana nyonso tosalaka ngo na kombo na yesu nabengana molimo na kombo na yesu nazoluka eloko boye azala geri na kombo na yesu makila na yesu ekouvri omona makila na yesu ekouvri mpo asalaki mosala na ye yango wana siko kombo na ye yango wana totangaka oui tobengaka Jehova Rafa tobengaka Jehova Chiteni nyonso wana eza kaka bakombo na ye eloko na eloko abandaki kosala dotango ekomi makambo ya justice babengi ye dieu de justice babengi ye sikoyo Jehova Chiteni mpo na lere wana azosala justice ntango tobengi ye Jehova Rafa c'est-à-dire na moment wana nga naza na malade eza nde nzambe wana oyo abengami Rafa akita mpo asala mais clôture na nga fo esuka kaka na kombo na yesu mpo yango nde moto ememaki makambo nyonso na ekulusi kombo wana mpo balobi na kombo na yango tokofukamela na kombo na yesu bongo tomoni ete yesu wana ayaki abikisa nga na yo yango wana grâce wana toluka te tobebisa yango ndenge ka ezayi ekomami nango loboko neza mokuse te litoi na ye mpe eza sur te me eloko esalaka toyoka te eloko esalaka mpe loboko na ye esembwama te balobi ezaka masumu na biso donc masumu ekabolaka kaka yango wana na makasi na biso tokokoka te biso nyonso toza na biso basumu ke me masumu bakimaka yango donc faut osala effort apôtre paul apôtre monene te me alobi nini malamu nga nazolinga kosala nazokoka te azalaki na susi nango mabe kako nga nazoboya yango kaka nazosala nani akobikisa nga na libulu ya kufa me biso tolelaka wana nde mokie tolelaka nde oyo eza posa na biso nzambe kangola nga na malade nzambe longola maladi yo nzambe pesa nga libala seigneur nzambe pesa nga musala me makambo ya mabe oyo naza nango bible elobi luka liboso bokonzi ya likolo Matthieu 6 soki 33 kuna ndenge ekomi soki 34 luka liboso bokonzi ya likolo oyo etikali ekoyela yo sima à quoi sert ya koganye monde oyo aloke na lifelo eza rien au monde donc yango wana na makasi na biso tokokoka te mais apôtre paul abandaki kosenga secours tout comme mpe na eloko moko naza nango nazaka mutu akanda nazaka mutu nazaka na susi mingi mpo susi eza mabe seigneur alobi rendez grâce en toutes choses oui toza na biso na susi mpona nini narate eloko oyo oui nabondeli nzambe eleki me teke na ofandi nango banda nalali na eza nango 1 mois 2 mois 3 mois yango tozoza na bamaladi ebele yango mpe bato bazokufa ebele oyo kaka oyo alalaki asali arrêt du cœur mpona nini susi eleki badepression wana mitu wana tobelaka ederutaka nini ezali susi ozomona yango wana nzambe apekisa na ye alobi ke rendez grâce en toutes choses mais ake lisusu plus loin alobi yaka na mikumba na yo yaka na susi na yo version wana elobi tous vos soucis donc souci nyonso ezotungisa yo ezala ya ndenge nini yo yaka nango kaka nga na kozwa soin na yango yango na bayembi batia na bango pepele c'est-à-dire ntango nga nake kopesa ye
nga sikoyo natikali pepele. Donc faut toboya babiloko wana nyonso nzambe na biso asalaki ngolu ayaki mpenza mpo abikisa biso ndenge mpe alobi nde na Jean 10:10 marge moyinya ye abebisa me ye aye mpo apesa biso bomoi mpe tozala nango lisusu en abondance. Amen, amen. Donc wana etalisaki biso kaka na journal lelo ndenge ete toyebi ke Noël so batuni yo eza feti nini mutu nyonso ata mukolo ata mwana moke olobaka nini feti ya Yesu Masiya. Mukolo Yesu abotamaki. Oui, abotama. Ndenge pe Bible totangisi balobi nini Yesu abotamaki. Mais kotala boya vrai dire ezate mukolo lelo oyo to soki mukolo alobi ndenge lekaki le 25 abotama na ye. Mais pona biso bana nzambe eloko ni tosala tokosenga nde abotama kati na biso siko na bizaleli na biso oya mabelongwa ya malamu eya. Donc c'est-à-dire to se renouveler kaka là to komi na moment oyo to se renouveler kaka ekozala malamu mingi omoni bongo à part ça wana pourquoi to benga ngo fête ya famille pour la ni ezalaki Joseph azawanati Marie azawanati eza déjà famille. Et puis balobi ke borobota mwana wana kozala sauveur donc les baboti mwana basali suni basali siko famille ya munene. Donc famille ya liboso eza na mwasi na mbali tango balingani eza famille na bango déjà bana tango bayaki eza lipamboli ekomi siko pe famille ya munene lisusu makasi. Donc yango no moni ke to famille to sanganaka to liaka to melaka donc tozo sepela famille miso ba kouta kune pai bosangani même atana kata ba groupe kaka même na kata leto sanganaka kaka famille. Amen, amen. Bongo totangi sous Ephésiens wana Ephésiens 6 boza kango déjà hein? Ephésiens 6 tokotanga 1 tina 3 soki ekomami enini lisusu kaka na kati ya famille lolenge nini tokoki kozalela na kati ya famille po ezala lipamboli na biso nyonso. Ephésiens 6 verset 1 ti na 3 oyo azwi atangi na kombo na Yesu. Ich lese im Namen des Herrn. Ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Amen. Balobini, enfants, obéissez à vos parents selon les seigneurs, car cela est juste. Balobi, mwana tosa ba parents na yo. Balobi, nzambe mutate luango. Eza biso ba parents mais euti place en nzambe. Et puis nzamba bengi loi wana eza juste. O esengili ke bana fo ba honorer ba parents na bango. Pourquoi bana ba honorer ba parents po ba parents bazana misala o bango basalaki. Misusu to monaka azui zemi okomona un mois kaka akokine zemi yango te mwana ngo zemi bimi nango. Mususu akomiti akokite. Mais parents oyo a tenir zemi abandi nango ko banda premier mois pour le cas zemi salaka 9 mois tala pe belé. Bana msupe bayaka malembete. Okomona ba maladi, okomona na hôpital. Bana msuku to mona nabo moya mama ekomi kutu na danger. Pona nini mama wana pe azobatela kaka bana e eza kutu na mama mususu kutu omona babi mwana kutu zana na libumu aza kutu bien te donc faut ba longola e mais mona mama na lobi te wana yo lobi mais nazana likia na nzambe nanga nzambe wana ko salela nga no mwana zabe yindat mais omona ba mama musu baza balingaka te akolongola te likambo tata be yindat nanga nazala nae omona pele a robota loko atozaka bato tobondelaka omona nzamba sungi peut-être mona zaki pe alinga ozabe yinda te mais nzamba sai na ndenge na ye mwana bota mpe be yinda te ta bota mi bien omona sikoyo
ta wana nyonso lere kolongwa wana ale banda siko komelisa ata siko komelisa te miliki okosala ngo olali pongi ye mwana leli ye alamusi donc obandolela kutu pongi ya malonga te donc soki mwana ningani kaka mono tali mwana aza na fièvre omona kaka olingi olia te mwana nga azoyoka bien te ozomona tala eloko wana nyonso donc yango moni bible alobi ke nini bana bonore baparent na bino parce que eza juste faut honorer bango mpona nini na misala oyo bango basalaki et puis soki toke surpris loin kuna alobi nini na de honorer ton parent ton père et ta mère c'est le premier commandement accompagné d'une promesse balobi eza koaccompagné na promesse nzambe na biso ye moko ayebi promesse oyo abongisela mpona motu na motu yango omoni ke lelo biso tosali famille na biso nalingi bana nga bozala malamu bino mpe lobi kuna bokosalaka mpe famille oyo ya bino donc babiloko wana nyonso mpe fo boyebaka yango donc fo tozala malamu oyo bino bokosala yango mpe bana bino bakosalela bino oyo biso tokosala yango mpe bino mpe bokosalela biso donc fo tozala penza malamu balobi ezokompagne na promesse donc ntango yo opesi papa na yo eloko opesi mama na yo eloko donc nzambe wana azomona akopambola balobi tonore esika wana bakomeli biso te ke tata na yo soki aza mabe mama na yo soki aza mabe ya lia te mama na lia te tata no pa lia te lokola kaka mama na yo mutu aza malamu mama na yo kaka pesaka kaka mama na yo te et puis bamama wana mpe bazobebisa mpe via bana bango donc yango omoni ke dès le début ebanda kozalaka mona azoba ngai na kozala honore papa na bino mpe akozala honore mpo soki nazalaki mama mosusu lokola nga mutu mais mpo na vie na bino ezala malamu ndenge bible alobi mpo eza loi oyo nzambe atie donc papa akozala honore mama mpe akozala honore soki kaka parent bazozala honore te surtout baparent mosusu oyo asambelaka na ye te akosani abandolobaka maloba mabe bana oyo nga kutu ndire kutu ndabota na nga te bana oyo kutu bakobonga bana oyo kutu bakosalela ngani biloko wana fo tolingaka te ebimaka na mino bolingaka te ebimaka na minoko na biso nga kutu lokola nasambelaka ndenge nayeba biloko wana nakolinga te ebima na minoko na nga bino mpe bokosala bafamille na bino bolinga te babiloko ya mabe ata mwana sali nini kolinga te eloko ya mabe ebima parce que ya kokoma suka pasi na yo au nom de Jésus batela mwana nga sunga donc fo tozalaka na motema monene donc biso tonore tata taza na ye mabe ata kuta aza ndoki menaki ndoki na ye mpo na nini naliaki yo te seke oza makasi nzambe abatelaki yo alors sikoyo nde ntango yo koyeba ke tata aza na ndoki mama aza na ndoki ali sikoyo nde komi nde sikoyo yo fosalela yango okorate promesse oyo nzambe alobi et puis seigneur abengi yango eza premier commandement donc faut honorer baparent na biso eza nango kaka te kozala na mbongo to nini ata na maloba kaka kochérir kaka maman je t'aime, papa je t'aime, maman bisous, papa bisous. Si les bozaki bana mikie déjà kindergarten yango esengo Europe yangwana banda kaka na maternelle balakisaki bino yango déjà okomona bozosala ba dessin na mutatak na boye fatatak bozosala ba dessin pourquoi babanda kolakisa yango déjà omopele tozango tozosani mwa tozosepela baza na bango mpena mosusu na bakor mindele mpenza kosepela na ye bona biso miso omona papi apamba kaka omona ye miso ozwi onéglige obwaki kuna mais or ke mwana place abandaki kosala yango tukutu badessin so ozodesine soki kote mosusu etengami ozolela mpenza non olingi mpenza ekende kaka ndenge eza tala travail wana osala ekokoma mpe na bashule na bapremiere wana bozokontinue yango kaka kosala yango
Ce qui est tombé là, on était mikolo ba férié boy. Eh mususu omona ozo tambula no na nzela, omoni ba blumen na bato. Omona buki ba blumen. Omona kangisi yango, omona ye mama yango. Omona obuki ba fleur à bato. Omona ozui osepeli. Nyoso na ezo sani. Donc mwana azolakisa amour pa ba parents na ye. Et sikota on a bando sala, le na zui. Pona ni siko na lakisa ngo pete. Wana nazaki kutu neloko te. Mais nazo dessiner nazo pe satananga. Nazaki kutu neloko te, mais nazo ke no buka kutu ba fleur. Ponini na ya ko pesa kaka. Et siko nzamba pamboli nazozwa. Pona nini na pesa te. Yango zomona ke ba bénédiction ba ne belé e kangama. Pour ba lobi ezo compagnie na promesse. Donc il faut tous à la bateau pende ya ko honorer et rosa malam. Pour na biso to pambwama et rosa malam. Amen amen. Et na 3 balobi afin que tu sois erré. Ozomona. Balobi pourquoi pour ozala erré. To errez. Et que tu vives longtemps sur la terre. Donc balobi li sous nini ozala erré. Et puis au vivre les sous tant moulaï wana mabele yango promesse alobakiti eza accompagné na promesse siko okozala omona pour bakaka te kasi bo misusu mona komi tata mubimba kasi bon kasi pona nya kufite ayeko kufatia koma kina ba 70 tina ba 80 mais tala siko vina ye ezaki ndeti ndengeni y a rien déjà kufa faut total la kufa spirituel eza na domaine ebele. Pourquoi les tolobaka ke ozaki na montre no ezo sala te tolobaka nini montre nanga ekufi okomona misusu frigo kuna bandai ko sala tanga ezo sala te tolobaka nini frigo nanga mikolo yo ekufi. Donc okokufa eloko ekokufa mutu pa kokufa pende boye penda ndeti ndeko na biso na ndenga kufi bake penda pe bakundi donc kufa eza na ndenge ebele. Ezaka teke ndenge balobi po a vivre longtemps na se donc nde soki opesaka oko vivre longtemps to tango opesaka te oko vivre mukuse te nzambe asalaka ndenge alingi oko vivre no longtemps mais oza ereze te oza erete ale wana pasit osengaka kaka mandia osengaka kaka mususu mona ti amisaini amibomi otalelaka kaka bato mona non chance mandoza ya moins chance koza ya limité donc to linga promesse nzambe wana ekokisama na biso ekoza malamu nde ezala ya servitude te parce que eza pe na biso ba parents mususu to continuer kutu kaka verset ngo susu balobi ni na 4 Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les, les corrigez et en les avertissant selon les seigneurs. Yango to salaka, to so ko averti mwana ko sala boite, mwana sala boy, et ezala bien pona bomo enayo, yango misala pe biso pe to sala misala. Ezaka ateke bana balobi bo honoré ale batiki ba para non balobi na biso kuna pe biso pe to héritaka bana na biso te c'est-à-dire tozo finga yo kuto ko bonga yo kuto za tina te yo kuto boy yo kuto za mayele te yo boy yo kuto ko saila ngani bie ko beta de nzambe pe wana pe apekisi pe biso amina biso to hérité bana biso te to corriger bango yango mone bozaki mikie to beta pona nini po eza correction usali boye pona nini pa ko sala susu te oyoki eza correction et puis balobi to aleve to boko la bino selon le Seigneur to corriger bino selon le Seigneur mais lelo bana bandima correction wana te mukie lelo akondima lobi akoboye mele bozaki mikie bokondima mena kimukolo ondima te e koma sikoyo lokola bana bokoma mona siko bino boyebi mingi koleka biso orke biso to yebi pe bele biso tozo landa selon vie ndenge zo kendela makamususu ezake to pekisaka te ke balingi yo te na batu basa te
mama parent amonaka musika parent amonaka déjà musika mwana ona mwana nga nde bazalaka ntuka mwana na bizaleli na ye don amonaka obebisilanga mwana mona te mama yo kaka boye te eza nango bongo te. Donc à bref Seigneur alingi tozala pena malamu ezala biso baparent ezala bino bana tozala pena malamu biso nyonso ekozala malamu po parent mpe oyo aza na makambo na mabe ye mpe okendeli felo na ye po jugement ya nzambe eza na nyonso me nde yo te mwana moto okojuge parent po ntango yo so ozojuge su parent yo mpo okoti su na problème yo tika na yo nzambe ajuge parent na lokola asalelaka yo mabe parent na lokola abokolaka na yo bien te parent na lokola asalelaka yo eloko te yo tikaka nzambe ye moko ajuge parent wana olie ke yo mwana ojuge ye. Vraiment ndenge kaka tolobaki ke fete ya famille kaka ke kolobela mpe selo mbotama ya masiya selo mpe famille ndenge tokoki kozalela bomoko tomoni mpe yesu ye moko mpe biso awa na se toza famille na ye donc atiki nzoto aye kokita mpo abikisa biso donc toza famille na ye siko biso pe foto linga tozalaka pe siko malamu pe lisusu na kati ya bafamille. Amen amen. Soki tolobi susu plus loin kuna awa déjà pona journal elo po etombe Noël esengeli kaka tokende na parole oyo mais soki tobakisi susu ata tokotanga te tokoloba ke ane yango ezokenda kosila tozokende kosala traverse wana c'est-à-dire tolingo longwa 2021 po tokota 2022 bata magasin basaka bilan na bango. Est-ce que ngana yo pe tozosala bilan na biso déjà toyebake a 2021 eloko nini ya malamu nga na salaki même ata po na vie nanga même ata na vie ya nzambe donc faut tosalaka bilan wana te. En tout cas 2021 nazaki bolembu mingi 2022 nga penda en tout cas faut na boxer faut penda na sala faut penda oza penda déterminé et oza malamu faut totalaka mais biso wana tokipa yango te bato basalaka kaka inventaire wana eza bata magasin mais or ke biso pe faut tosalaka par rapport à vie ya nzambe natambolaki ndenge nini est-ce que nazalaki gentil na bato est-ce que nazalaki ndenge nini te namoni na banda kosala mabe soki ka moto alobi na nga bonga mpe nalobi na ye te 2022 faut na changer. En tout cas na bomoi na nga moko namoni nazalaki négligence na négligeaki makambo ebele mais te nalingi mpenza ane oyo négligence nakozala nango ta ne tozokota alors tozosala traverse tolongwa 2021 ya kokota 2022. Est-ce que lolengo totambwisaki 2021 totambwisaki yango malamu soki totambwisaki yango malamu gloire à Dieu ndenge Bible elobi yo moto ozosala malamu continue lisusu kosala malamu. Et soki totambwisaki yango mabe to na badefo to na berere toza mpe na temps ya korepare yango ke torepare Saint-Esprit aza wana mpona kosunga biso po tosani po torepare. Pourquoi na bapriere biso tolobi oyo moinyakangelaki biso na 2021 tozo refuser elanda biso te na 2022 ndenge moko mpe tokoki korefuser mpe oyo ya mabe biso tosalaka ke tozwela yango décision en tout cas te nalingi na changer na kosala susu makambo te ya mabe mpo ezosepelisa nzambe te 2022 nalingi mpenza nakende liboso de gloire en gloire. Donc Seigneur ye azosala biso changer tolongwa 21 mpo tokota 22 biso moko mpe tosala mpe changer kati na biso tosala changement toluka tosala malamu toluka tobongisa berere nde ekozala malamu mpo 2022 tokende de gloire en gloire succès en succès. Saint-Esprit aza wana asungaka ne biso même mukanda Jérémie 33:3 elobi nango invoque-moi je te répondrai et je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaisses pas.
meme ata eza kutu makambo oyo oyebaki na yo te me na nzela losambo nzambe wana kolakisa okomona pe nazomona ke nazalaki na prison moko boye donc nazalaka na kangama ale nabondeli nzambe nabimi na prison oyo nalingi te na kati ya prison oyo neza esclave ya mutu te nakolala bo namoni mari de nuit nabomi mari de nuit wana au nom de Jésus nalingi mabala butu te oyo ezomarche te kati na bomoi na nga nzambe yo lobaki osala projet ya bonheur eno ya malheur pourquoi kaka malheur ezolandaka nga kaka nazorefuze malheur wana donc tozosala changer en changer donc tochanger na domaine nyonso tochanger mpe bacomportement na biso ezala malamu mpo ntango tozosala déclaration kati na biso nde ekozala bien tozokota 2022 ebimi dd wana 3 fois oyo eza dd donc so tocomposa yango epesi 6 donc eza ne moko mpe ya visitation oyo nzambe akoluka visite moni kaka tolobi ni bayebi tovisite maria te oyo okozwa zemi akobotama akozala sauveur nzambe wana mpe akovisite biso epai eloko no ekangama nzambe akoki kokende localize avisite yango eye mpe eyeli yo vraiment nzambe aza malamu amen amen donc nzambe asunga biso tosala bilan afin ke tosala oyo eza ya malamu mpo ete lokumu ezonga place ya nzambe epuis bapromese oyo nzambe apesa biso mpo ekokisamela biso na kombo na Yesu. Acclamons l'Éternel des armées. Par ton Seigneur, nous sommes sauvés, sauvés, nous t'adorons, des rois, nous vivrons à jamais pour toi. Oh Seigneur de tout-puissant, sois loué pour l'éternité. Oh, quel bonheur de vivre en toi. Nous vivrons à jamais pour toi. Merci Kumba Masanjola ma papa. Merci pour la première dimanche. Il y a 2022. Oh Dieu de gloire. Totiki ba dimanche nyonso. Totiki ko banda lelo le de oyo. Na uta to banda ki le première. Ba dimanche nyonso na maboko na yo Dieu de gloire. Milulu nyonso spirituel. Yahweh yondo kamba yondo zwa contrôle ser Saint-Esprit. Pwete olala kate onimba kate. Tambwisa mangomba nyonso bazo kumiso na bosolo o bazo kosa na bango yawe bimisa misana bango mpoasa na kombo na Yesu Kristo pamba te na makomi ekomama ténèbres eko régner pas toujours lumière eko finika na ko paraître yawe bimisa misana bango mpoasa o bazo kosa na bango bazo ko se déguiser en ange de lumière pona ko luka ko nuire bomo ya bana na yo Dieu de gloire confondre bango na kombo na Yesu Kristo. Oh merci papa na mbulo bandi biso nango oyo kokoba na biso nango merci Seigneur Saint-Esprit oza na contrôle na nyonso
Merci Père pour ete yondo za le créateur oyo sa likolo na se Yahweh ba citation mususu ezo kotungisa mboka eza kotungisa mokili Dieu de gloire telema na bonzambe na yo lolenge kaka Job aloba mon rédacteur ya telema kamoto suka Yahweh telema oyo bana ko clôturer Seigneur pamba te na ekulus oranda biso libre ekulus ezali réalité pe vérité na tia na bomoi na biso Yahweh longola esclavagiste oyo eza kozala kati na monde Dieu de gloire yondo za iloba suka papa loba liloba moko Seigneur afin que monde ete kimia ekota pona libela po etoloba ki je vous donne la paix et je vous laisse ma paix Dieu de gloire longola ba tourma oyo oyo eza kotungisa monde yango elongwa na kombo na Yesu makila na yo Dieu de gloire na monde entier mobimba moto ekufaka te pela na monde entier mobimba merci papa pour être oza ko intercéder auprès des pères pour nous bao bataleli yo bakoyokisa masoni ata mokolo moko te merci pour tes exceptions ezalaka kaka Dieu de gloire tosimba mie pai na yo kombo no ekumbama esanjola mapamba te oza malamu na kombo kitoko ya Yesu Masia oyo eleki likolo na bakombo nyonso kombo na Yesu. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci papa oza malamu ete kulezo banda biso mokolo ya poso ete prière mokolo ya poso ete chiffre 7 repos perfection Saint-Esprit sunga biso totambola na crainte na yo ete po tokota repos malamu ete tozwa elonga Yahweh tika ete elonga na yo emonisa bakati na biso mosa totambwisa biso boyisa biso na mabe tosala ya malamu afin que repos tomanka des années année oyo epesaka biso visitation de 3 fois edeba yo visite biso visite babie na biso bipai nyonso ekangama na kombo na Yesu Kristo amen. Mbote na balandi nyonso ya Bidor TV na monde entier mobimba oyo nyonso akokota kolanda vraiment bambote na biso banso Saint-Esprit akamba biso azwa contrôle tolanda penza bamatei na bokebi po ete nyonso ekoleka kasi liloba ekoleka te vraiment totia na misala na makasi na biso tokoka te mais Saint-Esprit aza wana po asunga biso totia penza na misala lolengo totambolaki année passée yango te totambola lisusu année oyo toluka mpenza changement ndenge biso mo mpe tozoluka ete bavi na biso echange ete nzambe asalela biso malamu biso mpe tochange e tosala makambo malamu mpo esepelisa nzambe mpo nzambe epe apambola biso vraiment bambote na biso banso vraiment dimanche malamu na kombo na Yesu bandi poso mbote na monde atie mobimba libota na ngai bana na ngai bandeko na ngai bapara nyonso corps du Christ mobimba mama bijou libota mobimba mbote Bidor TV balandi ya Bidor TV bambote na biso nyonso bonne année vraiment mbula kitoko ememela biso ba bonne chose totambola na crainte na ye nde tokozwa oyo eza posa na biso na kombo na Yesu. Bonne année.